éviter voilà qui ça dit présentant au champion match avant tes pigeons de sanité et c'est de la malaïka hein de sanité hein donc Marie-Claire c'est de la malaïka de sanité présentant toujours champion donc mère Nabiso Nangola maman Joséphine Fodiangani donc ya papa ga de sanité idéologie Nabiso toujours ya présentant au camp ndenge ça. Il était comment quand on est tous au PSN vous avez Bayuma donc idéologie coup de chapeau dans Londres hein donc biso to basu to sola na tongo si donc tongo na ko sola eta munga na on pesa so solo bona minito bambimi na biso côté comme un kafu na ninga muketi to ba ke moi muke Charlotte Pigeon Ibrahim Yanzame na los bana Londres makama onde ya ngulu kuti ami pena na magloire ndinga ai pena sur le terrain et moko pena comprendre que je suis un kafu danger sikoto pesa ntango ni sito pesa ntango déjà yango na se kipe komi tozozela kaka masola ndenge ezalaka kaka yaya tozosala kafu ya tembe donc kafu wana ezali ke bana Londres tout ndenge oza boza décide tobwaka bino tro aningi na jeune moko apena banzembo na bino sa te yango mona esenga ete noma polise elo tobose te nyonso bokoza moko kaka bokomprendre ko ami po moi chasime eza kotulu tosango batretien akobongisa mwa place pene eza pakebo obozwaka banostalgie wana te yango mingimingi akoloba eza nango te nga nazalaka toujours kaka wana nde nabaki nasola déjà bongo masolo mosusu eza suwa masolo eza te yango moniki ino tobeka Ibrahim Yanzame na nyonso na kati ya Londres pas de pati moko te di bino tunde koza bongo alaba nde siko tokende siko na idéologie ke pesa ntango champion inte toza wana mpona anniversaire apesa ntango 32 ans ka nde tolaki 32 ans apesa ntango opesa ntango ezali nini kafu na kafu eza compagnie eza entreprise sikoyo bino mo bozwa na idéologie ndenge mo tosengaka toujours ke bana ngai baza wana biso tu toza bato akopesapesa ntango obosati ke mpeve eza kaka place kotikaki biso Mama Charlotte nyonso pete balobi nyonso eza pete epai Ibrahim Yanzame Nzambe na nyonso